J'ai loupé la séquence là. Il y a la condition à couper ça dans le retour de la communauté. Tala, bandeko bazalaki lobi, bana Israël. Mabota ezalaki ebele, mais tata nzambe na alliance ya salaki na kondimana na koko na bango Abraham. Alobaki na ye likama. Nga na yo tokosala bokamaraderie. Mais esengeli tosala na yo alliance. Na alliance wana kamata banyama, kamata bandeke, katela ngai tumba yango. Koko Abraham asalaki yango, mais na erreur moke mwandeke abokaki yango na moto. Nzamba lobina ye oyo osali yango malamu te. Lolenge wana nde libota na yo, descendance na yo kopena boumu. Ba répercussion ya erreur ya koko Abraham. Bana na yeke, bakoko na yeke, ne banke kololo na ye, bakei na boumu na kati na Égypte pendant 430 ans. Lelo, biso pe tokomi libota ya nzambe. Nzambe aponi biso tozala libota na ye. Me ye tata nzambe azali nani? Tata nzambe azali nani? Soki totangi na mokanda na Exode na Evangeli, nzambe ntango azali kotinda Moïse na mission ya kokende kobimisa bana Israël alobi okokende koyebisa bango ete ngai natindi yo. Moïse alobi mais soki nakei naloba na bango kaka yo tindi nga bakotuna ngai kombo na yo ezali nani? Na Exode 3 na verset 13. Bakotuna ngai kombo na yo ezali nani? Moïse alobi nakoloba na bango nini? Moïse, tata nzambe alobi na Moïse soki okei loba na bango ete ngai kombo na ngai ezali nazali oyo nazali. Ngai nde nazali nzambe ya bakoko na bango. Lolenge wana soki olobi na bango bakoyokela yo. Batata bamama Moïse ntango apelaki liboso ya bana Israël alobi oyo atindi ngai ezali oyo azali oyo ye azali. Je suis celui qui suis. Attention, nana ya mingi ezalaki na kati na likambo ya je suis. Moto oyo azali pour se présenter na verbe présent, na verbe être je suis, nazali. Nazali oyo ngai nazali. Nzambe azali éternel, azali moto oyo akokufaka te. Nzambe azali moto oyo atikali libela na libela. Hier azali omnipotent, azali omniscient, azali omniprésent. Nzambe a se présenté lolenge wana epai na Moïse kolakisa ete ye azali oyo azali. Ndenge histoire toyebi yango, Moïse akendaki alobaki na bango mpe apesaki bango ba directive po ete bakoka kobima. Ya motu yo ezali nini? Nzambe soki aponi libota ye akopesaka bango ba directive oyo esengeli balanda. Soki balandi ba directive wana nde na ntango wana ba promesse oyo eyalakaki epai na bato wana ekosakomplir. Bana Israël na liloba ya tata nzambe alobi na bango ezali ngai, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et que bozalaki bawumbu ngai nde moto na bimisi bino bozala na reconnaissance wana ya koyeba ete ezali ngai ezali moto mosusu te. C'est de la même façon nous noirs. Papa Simon Kimbangu est en train de réclamer son sang, sa passion, et que c'est lui qui s'est bâti, il s'est donné corps et âme pour sauver l'homme noir.
afin que l'homme noir puisse retrouver la liberté. Mais l'homme noir est ingrat. L'ingratitude de l'homme noir fait qu'aujourd'hui, nous avons oublié le bienfait de Papa Simon Kimbangu. Voilà comment nous sommes en train de souffrir. Nakozanga ko reconnaître motoyo aye lokola mobiki sepa inabino. Ko reconnaître pasi na ye, makambo na ye, konyokwama na ye, tala lelo ndenge tozali konyokwama. Yango wana batata ba mama, l'ingratitude ezali eloko ya mabe. Tozala na reconnaissance. Soki biso bayindo, toko reconnaître munene ya Papa Simon Kimbangu. Makambo oyo tata Nzambe asalaka na libota ya Israël, azali capable ya kosala repas na biso. À la seule condition ya ko reconnaître. Reconnaissance wana esengeli uta na sommet na bakonzi ya bamboka na banganga ya Nzambe mpe na biso pense. Soki to reconnaître to tie na kati na esika na ye na tango wana ye akosala na biso oyo ya linge. Yango wana batata ba mama mobeko ezali ligne de conduite. Ligne de conduite oyo ekomema biso na objectif oyo tata Nzambe azali na yango kati na biso. Tozalaki bikelamu ya liboso na ntina na lisumu tozongaki na sima. Mais tata Nzambe alingi a restaurer moto mwendo, azongisa moto mwendo na esika na ye ya ebandeli. Yango wana tata Nzambe aye kopesa biso mibeko. Mibeko kaka oyo ezalaki na tango na bana Israël. Yango kaka tata Nzambe balobi il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Nzambe abongwalite kaka oyo apesaki na bana Israël. Yango pa ye kopesa pa na biso. Yo lobini na kati na mibeko. Ngai na lobini na kati na mibeko. Tozali kosalela yango lolenge nini? Est-ce que biso tozali koyeba mission oyo tata Simon Kimbangu asalaki pona biso? Est-ce que tozali koyeba pasi ya Papa Simon Kimbangu na tina na biso? Ya solo malamu totia mibeko na application na yango oyoka kaka te mekosalela pamba te yango ezali mama na litama. Totangaki na mokanda ya Esaya. Kuna na mokanda na Esaya ezali likambo na prophétie. Biso bakimongiste sanza oyo tozali ezali sanza ya nene. Sanza oyo ezali sanza ya bokanisi. Ndenge nini Papa Simon Kimbangu ayaki na kati na mokili. Ya solo tokolobaka kubotama. Nzambe akobotama kate quelque part. Nzambe akoyaka pamba te